Kasi tangu na yeko yoka lisusu tata mokonzi mboka lobi troisième vague. Marie. Nalobi bano bakosuka ndenge nini. Bana bitiga bakosuka ndenge nini. Nayoka kapasi makasi soki balancer makambo ya confinement. Mutu nyonso azolela na porte ndaku nesa kokanisa bano yo. Bakanisa bango ndenge nini. Nalobi te. Marie yango yo. Oyo eza chips. Marie naza na oya mingi te na sufraka loso yango yo bana balia. Marie semulu yango yo. Marie bana balia. Oyo tango kosalela bango maya ti. Babenga kango nini? Babenga kango nini? Etiaka ta mwa solo na kati ya ti. Marie okolambela bano yo loso. Dala wili yango yo. Marie semulu yango yo. Marie loso yango yo. Etikali kado moko. Etikali kado moko. Etikali kado moko. Mutu nyonso na mokili akoma na mama na ye. Okene na gimbangisi balobi mama na biso mama mwi. L'heure est grave. Bokoto, na chanté toi. Bienvenue dans notre émission Temps réel, émission à caractère socio-culturel qui est présentée par votre humble serviteur Segon Kapanga Kapangalogie, le guerrier de la presse. Merci à Maman Jodette Waïkwa, la patronne de cette chaîne. Merci à Papa Waïkwa, le boss. Merci à Viviane Diasonama, Papa Serge Diasonama, Papa Jean Waïkwa, Maman Mado Waïkwa, la marraine Ochichi, Isaac Mbongo, les conseillers. Voilà donc, bienvenue sur votre chaîne Jodette Waïkwa Télévision. Voilà donc, on est au Messana. Ko informer bino toujours makambo ndenge zalaka lelo tozo informer bino l'artiste Pasteur Lité Akanda oyo asaki descente na mwa muke oyo azwaka ali apena ba orphelin. Aimons-nous vivants, aimons-nous réellement vivants. Soutenons les orphelins, mangeons avec les orphelins. Bana bitike oyo baza ko telengana oyo baza ko luka lisungi et tomoni l'artiste et Lité Akanda na mukio azwaka quand même alakisi geste d'amour. C'est ça au tobenga ba geste d'amour, ba œuvre d'amour. Yango moni lelo toujours accepter image oyo nzeko Lité Akanda kinaki ko sala quand même moi ba don na orphelinat moko boye ko lia na ba orphelin ko sala quand même moi plaisir. Ko pesa sous moi sourire na ba orphelin o baza oluka lisungi ezalaka ne boye. Makamba boye nde to encourage ka tolingi ba to boye. Tolingi ko sala ka makamba boye omoni makambo oyo ya ko soutenir oyo c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes au bana ba mbongo ebele, il y a des personnes au bana ba folie ya ba mbongo mais bazwa ka temps ya ko sala makambo. Vraiment coup de chapeau à toi Lité Akanda, Pasteur Lité Akanda na geste oyo tolandi na ba image oyo et puis on se retrouve tout juste après. Merci. L'heure est grave. Bokoto, na chanté toi. Sur les images, Pasteur Lité Akanda, ba initiative ezane ba initiative à Rolanda. Pasteur aliaka yemoroté après mariage, le la préféré que liana ba orphelin na kati orphelinat. En tout cas bino ozomona, Pasteur yemoko vraiment zo kitisa. Voilà. Le autre zolia na ba orphelinat, ba pasteur ba initiative à Rolanda nde yango. Ezateka munoko ebele na TV, misala tozomona te. Et le roman tozomona. En tout cas tozo accompagner Pasteur Lité Akanda na kati orphelinat. Yemoko vraiment memi biloko. Vous sentez la joie en tout cas et c'est vraiment Pasteur. Voilà Coco. Bala bazo sepela, c'est la joie. Ba initiative à Rolanda nde yango. Tozo accompagner Pasteur.
Nzamba pambola yo. Soki eza na baorpheline eza na mboko yo. Oza numéro 1. Yoka. Totika nanu nyonso na maboko ya Nzambe. Amen. Oyenda kutanisi biso. Amen. Bana. Mama kanga porte. Kanga porte. Kanga porte to sala cérémonie. Bana na Nzambe bele bakoyisama pendant la fête. Amen. Pendant na tangu ya esengo mwana na Nzambe akoyaka te akweyi. Sikona lingi ete lokona na tie matambe na nga awa. Tozala concentré. Totike bandeli na suka na maboko ya Nzambe. Boyebe loko etinda kangana ya kotala bino te. Amen. Tobondela nanu Nzambe pona yebisa bino nini etindinga nani atindinga na yeko sala nini. Kanabisi. Sous la concentré. Tata topesi yo merci. Oza Nzambe ya makoki nyonso. Oza maître ya tempe ya circonstance. Na longwe musika tata na ekotala bana na yo. Bana etike. Olobi ete mwana etike aza mwana na yo po aza na papa taza na mama te. Nkolo. Na tiki nyonso tokosolola na bana o na sa loboko na yo. Naza mutu abozwi te. Naza na ya mingi te. Ya muki oyo pesaka ngai. Nde na kabolaka yango na bana oyo. Nzamba lola. Na tiki banu na sa loboko na yo. Na tiki mobokoli oyo abokolaka bango na sa loboko na yo. Masolo na biso ebandeli pe kino suka. Makila ma Yesu zinga bano yo. Molimo santu kamba bango. Nyonso eze ya Nzambe te. Nyonso ya distraction. Ezala mosika na biso. Na kombo na Yesu. Maman Marie a clôturé prière. Tala papa na boye ya papa lite ya kanda ya we Nzambe na ngai. Ekati biso esengo ya television. Ekati biso esengo ya film. Ekati biso masolo ya distraction. Ezongisi biso na tolo na yo papa. Wana ye ko zongisa biso na tolo na yo na tango oyo papa tolinga toza na distraction mususu. Tikete nkolo yo oyo yebi ye yo yebi baposa na ye yo yebi tina nini akomeli biso na tango yo salaki ete calendrier ya lelo ya zalawa. Éternel Dieu tukete ozala Nzambe na ye nyonso azana yebo senga papa osala trouver solution. Nyonso tozana ngope bo senga o trouver solution. Tika ete yo oyo lobaki ete esengo ya kopesa eleki ya kozwa opambola oya ye kopesa biso. Aye kopesa mutu te me aye kopesa yo po lobaki ete qui donne à l'orphelin mais prête. Lo lenge yo lobaki ete aye ko devisa yo nkolo yo nde nkolo na ngobo wolo palate ezali ya yo. Tiketo ozongisela ye mokama na mokama pe koleka oyo ya utiliser. Na kombo na Yesu to sugisa mi bongo ete bakorbo na biso nyonso bakozala ya kobulisama. Ata ba mipepe oyo ya mikusa ya coronavirus ya tu ya ndenge nini na poussière ndenge nini epa ya bana na yo lolengo lobaki na kata mukana na Matthieu 24:22 olobaki ete epa ya bana na ngai ekoleka lokola mopepe
ya mbula oyo yaki ekosimba matanga mbula ebeti meleki ebeti lisusu te po ete bana nanga balemba te tika ete papa mpiaka ezala ya biso te na période oyo ya difficulté ya sécheresse ya crise congolaise pe mondiale tika ete pa na bana na yo ezala bavitamine bato babanga papa lite ya kanda bamona ntango bakoloba ete asimbi kisi nde na kondima lolenge balobaki na papa de la foi ke asimbi kisi mokolo nga nayebisaki ye ezalaki kaka boye tika ete epai ya papa lite ya kanda mpe ezala lolenge bongo babenga ye asali kisi asimbi egwa Amen. gwango ya yo Kristu Yesu na kombo na Yesu. Nous disons oui le bonheur. Oui, le bonheur, la gloire. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Papa lite ya kanda. Yeyo. Oh, marosho moni yete ha. Wapi papa lite ya kanda. Yeyo. Papa lite ya kanda. Yeyo, boya, boya. Boya kufanga. Amen, amen. Amen. Bane. Bana. Mamari. Naye kotala yo. Naza na esengo makasi. Nasepeli makasi tango tangi kombo ya papa na ngai de la foi. Tobandi na ye théâtre depuis 2004. Tobanda koya kotala yo depuis kala na ba place nyonso banda ko chanter. Tobanda koya kotala yo. Nini etini nga na ya kotala bino lelo na bana oyo babenga kango nini? Oh libala libala Nzambe oh libala ya boye esengo na likolo oh libala libala eutaki na Nzambe oh libala ya boye esengo na likolo yoka te kuna te acha ya kuna te YouTube akokata biso na réclamation. Sikoyo mamari pasi na motema nake kopesa doti namonaki bano te ndenge nini mbongo ebele bwezokende na famille ya mwasi bana bitike balie te motema pasi mama nazokoka te nake na civil batu balie bameli nga lobi ebongo bano yo nake na religieux bato ndenge na ndenge baye initiative plus OLK baye na fete nga lobi te ata tozoliawa nga motema na nga za nesengo te Lucia na lobi te fete eleki na ya pe kolia yanga ya muke na ba na bana kasi tangu na ye koyoka lisusu tata mokonzi ya mboka lobi 3e vague mamari naleli nalobi bano bakosuka ndenge nini bana bitinga bakosuka ndenge nini nayokaka pasi makasi soki balanse makambo ya confinement mutu nyonso azolela na porte ya ndako nayesa kokanisa bana oyo nakanisa bango ndenge nini nalobi te bamari yango oyo oyo eza chips mamari naza na oyo mingi te nasufraka loso yango oyo bana balia mamari semulu yango oyo mamari bana balia oyo tango kosalela bango mai ya ti babengaka ngo nini? Babengaka ngo nini? Etiaka ta mwa solo na kati ya ti. Mama rie. Okolambela bano yo loso. Dala wili yango yo. Mama rie na ngai. Mama rie. Semulu yango yo. Mama rie. Loso yango yo. Etikali kado moko. Etikali kado moko. Etikali kado moko.
mutu nyonso na mokili akoma na mama na ye. okende na kimbangisi balobi mama na biso mama Mwilu. okende na katoliki balobi mama na biso mama Maria. ebongo biso na orphelinat mama na biso mama Olivier mama omeninga 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 Olivier kabile nzambe omeninga Mama Olivier, mama, omeningambo, mama Olivier, mama, omeningambo, mama Bofele Olivier, omeningambo, mama Olivier, mama Bofele photo, Olivier le mama, Olivier le mama Mamari bochaye na ndaku botalaka ye kanga biso foto bochaye na ndaku botalaka ye boloba mama na biso yeyo ndenge baninga batalaka bamama na bango na bandaku papa le te akanda. oui mama nazoyebisa yo ke mama moko ayaki awa nga mpe nazalaka te alinga naloba ke mama moko ayaki awa mpo azwa awa lokola mpo atambolaki esika amonaki ke 62 enfants na kote ya tiango ezalaki kaka awa me bana baboyaki balobi biso tokochange mama te eza boye te mama na biso mama Olive bakenda na pasi na motema alors biso mama na biso ezali yeyo merci papa nzambe apambola yo po okokota nano na kati ya ndako otala ndenge biso mpe totia soki moto aye kokota soki oza na motema ya kokabola okaboli biso me soki mpe oyaki na intere moko boye ozongi na yo Olivier, mama, mama, Olivier, mama, mama, Olivier, Nzambe, Olivier, mama, Olivier biso mama Omeningambo, Olivier mama Omeningambo, mama kabile mama, Omeningambo, mama Olivier mama Omeningambo, mama yabane Nzambe mama nibane mama bondela pona mama Olive bondela pona pasteur Lité Akanda amen tika kozonga nanga na maboko ya Nzambe amen mama bosanaka bino te amen tangu nyonso ayebaka bana ne baza awa amen bondela na kombo na Yesu Masiya yawe Nzambe na bikamwa topamboli yo tonetoli yo nkolo tika ete yo oyo papa na ngai osalaki mama Olive mpe mokolo moko otutisaki ye motema na kolanda bapapa Lité Akanda lolenge bango baya kotala biso na ndenge ya petit poids na bango papa atiki ete opambola mama Olive aya lisusu ye moko aya komona biso ye moko papa Lité Akanda papa osala ye ke atambola pembeni ya mama Olive mpo ete solo ezala komonana Éternel Dieu, 3 fois saint, sala ya minene papa,
misala ya minene tombola papa na ngai elenge na yo lite ya kanda papa na ngai atako papa na ngai na kati ya nzela ya komedi na ye tozwaka un plus oyo elobaka kombo na yo oza nzambe okotika bele nzambe tika ete opesa ye mayele mpe ofongola ye banzela ya mosika mpe ya république na kombo na yesu tolobi banso oui le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pesa mbote, ngana komi kokende mbote. Amen. Amari. Papa. Tikala malamu, Malamu papa. Zwambote lipambo lingana ke. Zambe pesa bano santé. Bazala na kimia. Mipepa maladie. Corona. Emona bangote. Ba fièvre. Ba typhoïde. Ba malaria 3+4+. Emona bangote. Ba microbe. Ba tanga. Bazala mayele. Bazwa na kelasi. Esengo. Ezonga. Na mboka na yo. Nani asuite. Yako swamba. Yako swamba. Babela te. Kokobele eza pasi. Esalaka pasi. Nzamba zala na bino. Abomba bino. Merci beaucoup. Que le bon Dieu te bénisse. Nzamba bomba bino. Abona bino. Nzamba bata. Moi, je n'ai pas encore. Natiki bino. Boko keno matsanga na mutuka. Ya zuite hein. Makale zate hein. Ah, nzamba lola. Makale ko ya mama. Na lekaka pamba te. Ndenge na leki batu bamoni. Koleka na ngai mama Marie ezalaka message mobimba. Ndenge na leki boye. Dimanche toko koma te. Toke na matana mutuka. L'heure est grave. Bokoto, na Chodet. De retour, merci beaucoup Bozak Ebele, au Bolandi, c'était là, Lité Akanda, pasteur Lité Akanda. Tolia, na ba etike, tosunga ba orphelin, tosunga ba veuve, tosunga ba demini, ba chege. Nzamba ozanga te ko soutenir biso. Vraiment, coup de chapeau encore une fois, na Lité Akanda, pasteur Lité Akanda na musala oyo, oya sali, pour l'accès à bolingo oyo. Tout ça a besoin, tout le monde a besoin de surtout mingi na internet, tout le monde a besoin d'inutilité, tout le monde a geste oh négo ça la bien, hein, ba geste humanitaire, ba geste social, ba acte social oh ne vraiment tout ça a besoin makasi. Merci Bolanda qui vous belé à travers le monde, à travers Jodette Waiko télévision, une émission na bino temps réel. Merci à maman Jodette, la patrona, la papa Waiko les boss, Viviane Diasonama, papa Serge Diasonama, Isaac Mbongo les conseils, papa Jean Waiko. Voilà, merci. Vous allez toujours scotché, branché de partout Bolanda Jodette soyez quoi. Télévision, on se retrouve au prochain numéro. Bye. L'heure est grave. Bokoto, na Chodet.